mutamba baza ba pion oyo nzamba tindeli fachi okele mawa ko bandoki ya mboka oyo balingi mutamba te moni fachi za na posa batoka ba mutamba wana par rapport ba vision fachi za na ngopona mboka parce que fachi alingi mboko makasi et puis puis aza mwana nzambe ya solo ça dit ministre wana bazo bunalo mambu ya bitumba bazo bundisa par rapport ya loko oyo nzamba za na ngope souci o za na ngopona mosala eza ba magui bazo kosele makambo mais batu nyonso basali je wana nzamba beta bango oyebi bon na yebi soki baza wana parce que elle a batu musu bana kata parlement wana mais ba député musu baza contre zobona balingi mutamba kende babwaki basundolema bebele na mboka o ba détruire makase sa na mboka o ya ba million batiki yango ekomi ka dosa mutamba ndekomi moto moto. Est-ce que pour nous quitter ça, pour faire un quitter ça, avant d'aller un message pour toi qui nous sache. Au moins, tu l'auras bien pour la mboka qui. Na bi na yo na moni lokote. Vu la quitter ça flou. Na lobi flou. Na moni lokote. So eza na oloba. Na moni lokote. C'est beaucoup changer gouverneur. Na lobi na yo. Na moni lokote. So na moni lokote c'est que lo mo zo sala maté. Et to comme déjà to ken le vers pas est pas guerre wana c'est la pêche na lobi le prophète. Na lobi na yo. Moni ane oyo. Et aussi là, auto banda et si la tenue na kimia contre la mboka mon. Wana kabi. Zambé na 35 ans auto sali. Zamba na bicho na vraie délivrance ya mboka. Na bato kota siko na ba ne o photo sepela o mboka contre la délivrance. Zamba olonga bato nyoswa mabe. Pembeni ya pilibota na. Otika bato malamba to balingi mboka bato balingi ko servir. C'est mboka moni ta oya eta nettoyage moni bato nyonso balongoli bango ba kimi wana papa baza ya bichoté. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokiletiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelina o pona ko encadrer bana o yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike o ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diamant tout nyo soja tali kanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bi. Réponse à nos questions, c'est votre émission. Une émission qui nous édifie, une émission qui édifie le peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre ici sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Merci d'être toujours là. Merci de nous accompagner. Merci de liker. Merci de commenter et de partager nos émissions ici sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous très facilement sur cette chaîne. Là où c'est écrit en noir s'abonner, appuyez ou cliquez évidemment la cloche qui va sortir. Il y aura une cloche qui va sortir, excusez-moi. Cette cloche nous sert à avoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir de belles émissions ici sur votre chaîne. Merci à la grande équipe qui est toujours avec nous, qui nous accompagne. Merci à Gédéon Loaoui derrière nos caméras. Merci à Corneille, à l'assistance. Merci également à Dipro, notre Dipro, Jordan Panzou, le professeur, à la réalisation. Et sans oublier les coachs. Alain Délé, merci d'être toujours avec nous et sans oublier à tous mes partenaires. Hein. Vous êtes là, vous me soutenez de loin, de près. Comme je l'ai dit toujours, elle sera à Kinshasa d'ici le 4 du mois prochain. Elle, c'est Madame Kimberly. Alors, avec elle, c'est quelque chose de bien. C'est parmi mes partenaires privés.
Oyo ba foula rapina moi Brad et ça la moins bien. Merci à elle et merci Nabino Nyonso Bolinga. Vous voulez faire passer vos articles et vos publicités sur notre chaîne. Le numéro est affiché plus 243 963 58 56. Ça fait un temps, il n'était plus avec nous. Ça fait un temps, il n'était plus à Kinshasa. Ça fait un temps, il ne parlait plus aux médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur par rapport à ses prophéties. Il disait que le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, fera 5 mandats pour continuer kaka. Après, on s'est dit, bon, la prophétie, il y a Papa Nabiso, Isaac Lokuta. Lui, c'est les prophètes. Kabea, Abraham, l'homme des dossiers compliqués. L'homme de Dieu, je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Brad. Je suis béni d'être avec vous aujourd'hui. Amen. En tout cas, comme on a prié pour l'émission de l'œil dans la moite tension. Nazamba question est belée, Yahoye, Bapé, place au Kendaki, place au Zongaki, Namakambo, Yolo Barana Bissou. On continue à regarder Karayango, mais même si on a prié pour tout le temps, bien émission. Seigneur, tendre Père, je te remercie. Nzambalo la Bible lobby, Nyonso, Oyo, Tolobaka, parce que c'est conduit dans mon lit, mon ayonde, Tolobaka na par na yo. Seigneur, tu tike mission na Saloboko na yo. Assister Bicho, Moutounio sur Orlando Bicho, en direct, Azala, béni, Azala, édifié, Nyon Sotoroba, c'est pour ta gloire. Tu pamboli chaîne, Oyo, tu pamboli émission, tu pamboli Batunios, Banakata service, et puis na papa langa journaliste, Brad, Azala béni, na bande koba Orlando Bicho, partout dans le monde, Bazala édifié, na komba Yesu. Amen. Amen. L'homme de Dieu, vous n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa. Nini bimisa ke libanda ko banga kaka ke mahomolo baki ko bangisa ezalaki te to obaki te 5 mandé au Simba de niveau nami kimela la déjà ko batu ba koluka ngai vraiment eza pour la bonne côté Papa Brad biso média toyaka tant que tozana incidi l'éternel tant incidi ezali ndeto leka pona koloba pona ko édifier libota peuple nzambe balanda biso mais nazalaki libanda par rapport peka na cadre musala babenga kinga na basali nzambe na bana nzambe oyo babenga ki prophète ya ba dossier compliqué akoma pe na bamboka oyo na lekaki nazalaki na Lusaka na Zambie nazalaki na Dar es Salaam na Tanzanie et puis nazalaki na Bujumbura na Burundi en tout cas je passé 2 mois nazalaki na 2 mois mobimba libanda et c'était terrible. Nzambe a se manifesté qui en tout cas ba témoignage j'ai belé en tout cas babengi saki nga ba pasteur pe balandanga na mission OK auto le kaka awa en tout cas ba ba dossier compliqué ba sala Nzambe surtout oya ya Dar es Salaam même oya Bujumbura même oya Tanzanie ba dossier compliqué parce que ba tubele ba kanisa chose à pasteur nous avons pour la délivrance non papa même pasteur ça pour ça délivrance ah ba dossier compliqué c'est un dossier compliqué et qui part monter vous mona ça dit même ba sali Nzambe belé faut avoir délivrance le côté bazo tikate qui muibi ba vanti ba tikate un pasteur za muibi il faut avoir délivrance il y a des pasteurs voleurs il y a des pasteurs aventuriers escrocs il y a des pasteurs ça dit il n'est pas sérieux ndumba li komona moi cité alors mutabongo à un dossier compliqué il faut avoir délivrance. Alors il y a un alors au salut de délivrance on a basal nzambe na banda ki na basal ba image eza na otindela yo o lexango na ba na basal nzambe ba pasteur belé na tenir conférence na Lusaka ba pasteur ba répondre même na Dar es Salaam ba délivrance ba tekit ba pasteur ba zo kwe ba zo sanza biloko pasteur oh papa pasteur ndo pasteur ndo ki zo sanza biloko fidèle tout na biba pasteur il y a des pasteurs sorciers un pasteur qui a la sorcellerie il y en a papa moi j'ai vécu ça et puis même na yepé awa nzamba singa bazé belé na Kinshasa il faut pas les la délivrance pasteur sorcier mais là j'ai ça bazé belé nzamba singa il faut ba pasteur wana il faut pas les la délivrance OK pour ce qu'on a pasteur ça dit azotambola malamu te pasteur Lukuta pasteur Esco pasteur lobina batuna na zamba nzozo lelo fufu na ndako ozokosa pasteur lobina batuna na ngengenge na kotaki 10 jours nzoka bangenge yebi atayo te bamona okuna te
Alors, biloko bongo. Faut délivrance. Faut délivrance. Pasteur, faut les gars délivrance. Oui, une mission de mission na ye nzamba lobi na nga basali ya nzambe bana ba dossier compliqué na makambo oyo mingi batenga bifo bazonga na nzela. Imaginez to koza sikoyo na ba oyo proposer biso je pense na nga poza moi délivrance moko ndongo lobi wazo sanza biloko wala na mboka ni. Wala zaki na Lusaka. Na Lusaka. Alors je pense que il serait biso deux vidéos kaka. Totali wana na mususu ni tokota la est-ce que maman moko to problème moko zaki. Bon bien ba image ezana bo tchè. On a na mi balé kaka. Suivons alors ces éléments et on se retrouve juste après. Oui, c'est émission à la découverte. Donc tout n'a vraiment na quartier na bino awa, tala kuna na nani na caméra, na quartier na bino tozo ga sango ya apôtre Abraham. Est-ce que yo yebié? Na yebi aza prophète oyo aza église eza pembe na biso na Kemba numéro 3. To yebié nzamba zo sala makama minene à travers ye. Makamuni bo mona benda awa donc ko bomba te po eza émission à la découverte. Tozomona batu baza ba sida bazobika batu baza na ba AVC bazobika mutu soka na ba problème azozwa solution donc yi nzamba azosala ebele à travers Moussa nae Saint-Père Abraham azosala bikama vraiment à travers Moussa yo mo benozomona pendo ngamoko nazomona po ngape nazalaki na banda osambela kuna te mais na kota kuna s'approcher pembeni nae na moni makambo ebele Odika, dans la Kumba, yo ba kumita kumina domina libala. Balinga mama moni ondo abu. Baba ki ato salide ni bala alliance ko sala mate. Ela na mama to le. Na moni rido mo ba moni katani ouf. Na moni yo dibi na rido ali. Zamba etinga da alliance ténèbres. Ba chatu na famille. Mais yo to buka ni micro ya JC Makolo empêcher au continuer banzela na yo toza na kati ya quartier o na habité soki oza natif ya quartier to zape parmi batu ya quartier o. Oui, nous avons parmi Batouya quartier, nous avons vendu na numéro 3, juste en diagonale, na église place prophète Abraham Azo Ivray. Vraiment, tu as qui peut juste pour la tout na openda sango ya prophète Motozoka awa Abraham babiye donc c'est sans tout moment buka mona buka kwikila babi donc ba maladie ezoko bika awa pona yo papa na ebité sango ya papa wana Abraham ozoka ngondenge ni ya prophète Abraham. Oui, nazo yo kayango te mais ngamoko nazo vivre yango parce que de temps en temps ngai pe nazo kotaka wana omona ba église à lelo, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas que au côté na kati église oyo kimbunda ebeti instrument oyo ki instrument après que obimi lolenge oyo ozalaki mais ni Bible lobi personne ne soit venu auprès des créateurs qui les rentre comme on est pater Kabe Abraham alors na bonga za mutatembe pona za soda même na za mutatembe ngabino nga mutamboli hôpital na koti tout ça na tamboli ti kuna bangunza banini ti na koti pa ya bangunza oyo ba koti bakanga ba chaîne azokata ba chaîne minene mais azokata ba chaîne pena minene ya mituka wana mona kebo to tali bo azoku to babeti kuna bango na bata maboma ti omona kimia zongi na ndako ti tango to kende kuna pa ya passer Kabe ba ke na ngomba na campus tango ba ke kuna abino na kosala kaka délivrance à mai na église ti to ye na église kuna premier jour assemblée deuxième jour tango kaka sali kaka délivrance malamoko moi na komikimia l'appelé presque anga anwari mbita bangonde bamemaki nga na église. C'est à ce moment-là que na guérison awa. Nazalaki na beki, na bala ko se déplacer difficilement, ta la preuve ya potango e comme na okaoka, lokolo na bano kitsana sete, na bano matsango likolo ya beki kaka, beki e bandaki ko edengai na ko déplacement muke, mais na tango na yaki awa papa Abraham oaza mukambi na biso awa prophète na biso awa, oazo ko comme même biso na ba prière makasi na ba guérison makasi yende mutu asunginga na bandi ko tambola pendant période oyo na boaka beki na yaki mokolo dimanche mususu abi jamais beki jamais tu te déranges beaucoup lelo na kombo na yezo tika beki dans un premier temps na zalaki sur na ko tambola mais na mi pesa ki mobima na ndimaki
na foi izalaki c'est comme ça que na permettre kinga na se déplacer banda na porte ti et pas na cher na kizonga ki susuti après tala lelo na komoko tambola très bien vraiment et papa Abraham akende liboso na musala na ye na ndenga sungi ngai nzamba pambola ye et puis na remercier sincèrement papa Kake na remercier maman Mati na remercier sincèrement aussi madame Nangai. Oyebi ndenge nini? Nayebi ata papa na biso ya molimo. Nayebi bien asa papa na ngai ya molimo wana ma papa Saint-Père Abraham papa na ngai pele ya molimo. Makamuni azo sala ave na. En tout cas makamuni minene salama. Makambo minene to na kotuma makambo minene me salama. Ndeti makamuni. Oh ba diko ka ba otambola. Oh baba bazoloba. Makambo minene ya minene penza. Oyebi si batu nini o bazala ba problème. Baya ba osepela baya maso baye ba omona mama malamu pema ba obika ba omona loboka nzambe baya ebele ba omona loboka nzambe nzambe pena sawa. Je peux prophétiser ton travail d'avenir. Maman, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Kwikila na ebite to pesa biso kombo na yo. Kombo na frère Grâce. Frère Grâce ofandi wapi? Na vendu juste na Delapé numéro 28. Alors mingi ya tuna question ça que non na ebi non aux à côté na ebite soki vraiment zoka sango ya pasteur Abraham. Ah bon. Le Saint-Père. Bon, en tout cas Nzambe ebita sala mambo na ye. Mutu obo benga pasteur Père Abraham. Aza vraiment dans mutu moko dans tu ebité. Nzambe aza ko utiliser donc na balo lengi moko nde asailaka ba apôtre ya kala donc nda asailaka batu ya kala de même que aussi l'appelle le Saint-Père Abraham. Nga bien ki Abraham te nga bien ki Saint-Père. Oui bien ndenge ni. Bon tu es bien parce que asala marambu ebele nga moko naza donc naza témoin ya marambu asala donc na yo kateme na ya pe na mona marambu nyoso oyo le Saint-Père asala. C'est-à-dire une église cité les affranchis tout monde ba te belé babika ba avec les bamona ba koka ba tambola ba baba ba loba et voir même ba tout ba kufa ba sanini ba c'est quoi à travers ya Nzambe ya le Saint-Père dans quartier na bino quartier eza église ya papa Abraham étant que mécanicien chauffeur na habité papa Abraham yo yebi. Oui, na habité tant que pasteur yende mutazo sala que quartier vanda vinda kimia sur le plan spirituel. On ndenge tozo mona baka tozo vivre beveneme zeleka awa eza soko za bandeko baza maladi to ba problème yaka na bon on a suite na yo lem sunga la gros boromona na exagérer to na la salle commentaire na ndenge na ngai mais moins lobi bela que non mutu o chekimia na spiritualité na kati ya nani ya quartier Veneza papa Abraham mais lui c'était bazo sale la puissama ce qui est zali démon za sou wapi na quartier azate pasteur azali azo sambela connecté sans problème pas problème de battre. Voyons, nous sommes en Zamba. Voyons, voyons, Zamba vient à la voyons, avec primo la monde à voyons, mais ma Luka va bomber. Zamba vient aussi matin. Amen. Nous sommes allés voir chez moi. Côté intérieur. Zamba le vient à la. Voilà, de retour sur ce plateau. Comment pasteur on a andimaki quoi avouer la vérité à un homme de Dieu? Est-ce que c'est facile? Moi pas monsieur fidèle mais ça facile te y pas papa au bomba mais moi c'est nzambe yé mo kan ndima yo na lobi na yo boye que basali ya nzambe bele bazana ba dossier compliqué so na kende kuna par rapport à mission papa te voyage na sentiment te batu bandi ba futelo billet ba futi ko ba tcha en hôtel ba doit en charge papa ils ont compris que mutola dans eloko nzambe an eloko moko foya au sala musala et puis ba pasteur voilà bon les pasteurs on a qui sincère parce que la délivrance c'est la sincérité, c'est ça, la prise de conscience. Tu faut reconnaître à toi bishop, archbishop, tu dois d'abord, c'est-à-dire en notre terme la délivrance c'est le secours de Dieu, c'est quelqu'un qui demande le secours, qui a besoin de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire ils ont abandon ya likambo moko boya mabe o mutalinga bima na likambo wana voyez beaucoup ba ça na makambo mabe bana ba kisi bana ba magie ba des fois
bana biloko moya kodi ya biloko salité. Alors ce sont des dossiers compliqués que nzamba zolinga ngai na traiter yango en mission nzamba pesi nga ko traiter ba dossier compliqué ba dossier moza compliqué ba vie abatu. Yango musa ke ndo sala kuna ba passer ba avouer ba tika ba kisi ba tika ba magie ba tika misala mabe. Mais est-ce que vous pouvez combattre tant que mais je dis ba retour à ma casse parce que yeba ngobi le bitan ba esprit ba bimara et zonga 7 fois. Donc tant que commis l'esprit wana, excusez-moi de parler des esprits, mais il y a toute une question, on a modifié dans nos questions. Babi tumba ou ya bateau yo délivré et combien raison il a eu. Et combien mboka nini opena yo. Na mboka Burundi. Na Bujumbura. Sorcellerie za makasi. Papa soza na nzambe toko kufa na butoa. Il y a des esprits même dans hôtel, même gérant hôtel on a vendu à Kimaki. Na 2h du matin l'esprit à maille parce que net pasteur moko a kendo de bloc esprit à maille. Hein, a comme la sirène. À moi à mobali pasteur à mobali ma comme à zo biloko mai so ton a bengan d'esprit wana na 2h du matin esprit na hôtel papa hôtel yeninga na bozo c'est penché koya 2h batutu bakima scandale na binga na okima te parce que déjà ils ont avertir ngai papa o ko ba nia o luka ba sirène na mai ba olila et hôtel qui penché immeuble Jirakima bato ayi na se bakima na 2h du matin baki kotana ndako moka mukie ngana bi na zana bango awa to potana na bango ti bakima et ba zonga premier troisième fois de bakenda libéra et puis na nosaka on avait que ba retour ane koya papa boni musato ça ils na ba retour ezali OK parce que tout esprit maria ne bimara na nzoto monte kendaka et puis à un certain moment zonga alors tant que zonga ya pour ça ba dégâts ba dégâts ba dégâts matériels ba dégâts ba vie humaine ozomona ba dégâts ba ya mais ba mbula musoka nteke beta ka mneti mbula de me beta ke panzi na landa ngwa parti ya libanda mboka mbula beta ki makasi parce que na o panzi na ba tie ba ezaki ba esprit parce que esprit musoka bi marisa ka ba dégâts même na mboka on va boulou mo mbula beta ti ba boulou ni là donc toboli zele kati ba kadamba da salaki batongaki zaba esprit moko mususu ya kawana ezaka terrible tant que bimie zonga na ba dégâts au sakanate mais chose ya mutamoli mo ba ndeni ya ko maîtriser ko ba que ça eza par rapport à musana hauteur sala ndeni ko kima yango voilà to me kasko zonga na terrain na biso Constant Mutamba olobaka ke ba otela poison omonaka ke ba oninga ba menacer tout lelo oyo ba bundisi tellement a démissionné mais dossier ezali ke a détourné mbongo à l'état ce qui 39 millions de dollars 29 millions ba bio mwa bongo wana pe kola la kisa ki nalobi na boye papa naloba makambo ebele ya ministre wana parce que nzamba lobelanga ça dit ministre wana bazobunda loa mambu ya bitumba bazobundisa ye par rapport ya eloko oyo ya nzamba aza nango mpe souci oyo aza nango mpona mosala parce que toute autorité vient de Dieu ozokanga ça dit ministre wana aza na posa ya ko parce que moni faci aza na posa ya bato boka bamutamba wana par rapport ba vision faci aza nango mpona mboka parce que faci alingi mboko makasi et puis aza mwana nzambe ya solo okonzi na biso yo moni nalingaki mingi et puis nasambelaka mpona faci emamu nzambe alobalanga mpona faci me mpona mboka oyo ekokisama mutamba baza bapion oyo nzambe atindeli faci okele mawa soko bandoki ya mboka oyo balingi mutamba te napesa bamessage ya poison avant nalobaki yango yoyebi nalobaki yango awa bato balandi nabi mutamba bazopréparé coup moko ya poison bapréparé batinda mwasi moko boye yango alandi babi mwasi moko nalandi na émission babi ke mwasi moko azalaki na yakimi soki burunde moko soki nini papa tout ça ce sont des histoires montées dans toutes les pièces pour salir bato bana souci bana posa ya mboke kendeli liboso bato président na biso na posa na bango yango ni mutamba na kanga data lelo bato na nyonso basali bakabal wana na yebi yango très bien et puis nzamba lakisinga bango to na sam talanga na bondelaka mpona mutamba na bondelaka mpona faci parce que baza bato dui baza bato yo balingi mboka pe bana souci ya koyede mboka ekende liboso ozomona mais yeba yango bato nyonso bazala ba jeu wana
balingi basali mutamba kayibi makambo lokuta bakoseli yeba yango nzambe na lobi na yo boye nga nazala ngai naza wana mpona kopesa ba directive spirituelle zola nanga na lobi na yo ke eza ba magui bazokoseli makambo mais bato nyonso basali je wana nzambe abeta bango oyebi bon nayebi soki baza wana même na parlement wana oyebi ke makambo so tote na kati ya papa nalandeko na tv mais nzambe obeta bango parce que ena bato mosusu bana kati ya parlement wana même badepute mosusu baza contre ozomona balingi mutamba kende babwaki basundolema ebele na mboka oyo badetruire makasi esali na mboka oyo ya bamillion batiki yango ekomi kaka dossier mutamba nde ekomi moto ke bacristifie pourquoi parce que azodérange bango na façon de faire na ye façon d'agir na ye mais nzambe otika ete nzambe alobi na nga mutamba na mboka oyo bato nyonso bazobundisa ye bakambo bango balingaki ezongela bango ekomela mutamba ezongela bango retour avec des gars et dans les médias mais batongo loba pete banani le liboso baza eboya nalobi na yo boya nalobi na yo bazali wana na parlement bazali na primature so nani abilo na ko bazali bazo bele bala bazali babundisa mais bakoka te mutamba za nzambe mutu moto akokwesa nalobi na obilo nalobi ata ko na miso abato na miso nzambe te oui yo mona pouvoir mutape sango nzambe ata ko ibino oboniki no a démissionner longwe mais makambo ezali non c'est tozawa même ce comme ma facha ça la 5 mandats naloba ngoti nzambe ebisanga ondima ba changer constitution nalobi na yo na etako ba changer constitution mboka oyo non ba changer ngo kala mingi te zelo komona ngoti na lisaka yo oyi depuis ba changement constitution nanga alamuka nalobi na yo bo Kabila azonga nalobi na bo kotanga kombo nanga te kotanga ba kombo bato na te bazali j'ai espéré nzambe ebisanga sont rejetés qui rejeté ba boa kama ba nyonso Kabila na biso baza rejeté na lobi na yo baza rejeté na lobi na yo baza rejeté baza ba Judas Iscariote obifuka onini ba se pendre bakangi este na lobi ba ko se pendre na lobi na yo ba ko se pendre Congo mabe na biso toko c'est-à-dire toko bénéficier na mboka na biso tout entier mboka moko te ko kende parti moko te ke pa ba Rwanda jamais ya omoni mwana mboka Andra Bapambola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na soutenaki na prière na sambela rapport na zamona nzamba so a violer constitution non balingaki pour bloko misato ya liboso pour na zamona nzambe solo okinga amona nzamba ya mibale alingi mboka na ye ya misato il sait honorer les hommes de Dieu et puis nzamba talisanga tata na za nzambe et nzamba bana sala 5 mandats tous années papa azama kambo nzamba lobene pour mbongisa mboka oyo 5 mandats na 2028 ti azakaka nzambe nde bisenga 5 oui 25 na pouvoir nzambe nde après nde wana aotika parce que makambo nzamba lobela la kisa il faut kokisa yango asisa nyonso et ka noter guerre est na ebisaka yo ke guerre est aussi là esili te na biso ke na lobaka na yo et to comme déjà to kende vers par est par guerre wana ici là la pêche na lobi le la prophète na lobi na yo moni ane oyo et aussi là mais auto banda et si la te nie na kimie kota la mboka mobile wana Kabila sika ozonga na lobi na yo Kabila pas singi dialogue muta na lobi no boyi so dialogue wana na lobi no boyi to tanga nga ba baza da rejeté Fayu Lucas Fayu za mona mboka Fayu za mona mboka yo azongi na mboka na yo mweteke ba tadi Fayu azongi na mboka Fayu est-ce que yo moni Fayu akeko batama yo moni abatami ayi basolina mona mboka bangona bango bana mboka basololi na mona ki bango pe atala ki on a yi banda mboka atali de bakute na fachi basola ki moi j'ai aimé ça bat bavanda basolaka mais muto azo te papa au moins bible lobi l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison moni la plupart babuma mboko yo
baza batu oyo omona ye lokola ndeko mandeko te bamosusu bakosaka biso ke baza ya biso ya mboka ya baza ya biso te na Kabila na Faci nani pena awaki kozala ennemi monene nalobi na yo nga naloba no makambo oyo naloba no makambo oyo te ya pesa pouvoir te nzambe na pesa pouvoir na nzela nani nalobi na yo boye c'est Dieu qui donne Zambé n'a pas ça comme pouvoir. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Babi vient de Kabila. Non, Babi, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Beaucoup Zambé n'a pas ça. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. On continue. Lundi prochain, le 30 juin, tout que ça 65 ans depuis toute indépendance. L'hyparati de les arrachés. Classe malongate ba pasteur wa comme belé yo mo to ba pasteur wa ndoki ni so balonge zo tambola te na vite na église na 65 ans au pona yo et lo bani te en tout cas ba pesi message te pona na lobi na yo boé na 465 ans toi la ba chiffre mi balé toi la chiffre 5 toi la chiffre 6 et tout aujourd'hui 5 par rapport à chiffre 5 à chiffre de la grâce tout aujourd'hui 6 par rapport à la création. Pour autant que Nabi la 6e journée nous avons sala et Naebishio Canada Talelo nous avons 65 ans au Tosali nous avons Mabicho na vraie délivrance à Mboka. Nous avons kota suko na ba né au photo sepela au Mboka kota la délivrance. Nous avons long là-bas tout nyoswa mabe. Pembeni ya pilibota na. Oh tika bato malamba to balingi Mboka bato balingo servir. C'est-à-dire mboka moni ta oya eta nettoyage moni bato nyonso ba longoli bango ba kimi wana papa baza ya bichoté ba vrai yango moni même na mboka oui même na Israël so na bitumba ba zongaka bango na atoza bazongaka na kati ya Israël pour ba bundelongo vous comprenez ba principe ya Israël atoza wapi ba zongaka na Israël atobima il faut zonga pour ya soutenir mboka na minito yo bato nyosho bavandiawa bana posa mboka Congo makambe fungwa et puis na 65 ans autosali na je expliquer yo nzamba même biso na délivrance auto simba o nzamba loba pona Congo za mboko za béni il y a de bientôt là makambe changer attends qu'à la présidence de Faci Beton comme akanisi ya kosunga mboka ezali to natali ndenge amati salaire ba soda amati sita doublé na lobi boye Amatissa double, quand nous avons Amatissa doublé, il peut Amatissa doublé le jus, ça va être soda. L'homme en bas dans la classe. Dans la balle, dans l'église, il y a gratuit, il y a gratuité. Je m'en a bon, c'est un salaire, tu es belé dans le boca, mamba bezali. De bateau tout batikali, ba obunda boy, ndi batu malamu ba caméra, dans nos triages facilité, bazo koba. C'est-à-dire molimo qui yungu les autres kobakaka. C'est-à-dire nanu nzambe au moins ne papa moi tanto ki nangwa nzambe olonga batu nyonso ya mabe pembe na mokonzi. Nzambe falonga batu nyonso pembe na mokonzi. Bato ba otika na mokonzi pembe na il faut que bato yo bazala sincérité tolingi ba hypocrite pembe na mokonzi mboka. Mokonzi mboka na posa bato ba soutenir na bolingo na bosolo. Na ba idée na ba initiative peut-être maman na biso Fifi Masuka moi moi wana ah papa pourquoi pas comme premier ministre Bosumini ici mbate na lobi pourquoi pas moi wana Fifi Masuka oui bien alors on nous a jo sala na mboka wana azo mérité bien maman en tout cas maman na il faut que sambe la pona yi maman sozo lande ngai maman Fifi Masuka en tout cas na sambe la rapona yo na prière pour nos maman motema maman no lingi mboka olingi mokonzi na yo olingi libota na yo en tout cas mambosa na mboka na katanga na précisément na Kolwezi en tout cas nzamba pambolo makasi nzamba mona yo en tout cas ngape ozape parmi bato na tchako na ba prière na biki ndemona mutamba Daniel Bumba kasi ona nzamba lobite mais ça m'a lobité dans le banine hein papa
nzambe alobi eloko te atalisa pete eloko te oprie pete oprie nini na eloko namoni te na osambela mpona nini baprie ntango eloko eza omoni namoni eloko te nataleka ndenge wana naata me sikoyo nde nazomona vice ministre mwana mobali wana en tout cas na eloko atata ya mutamba oyebi komone na badi osambela mpona ye ye omoni quand même ye namoni quand même mwa makambo abien ezali mpona mboka Jean-Pierre Bemba ngai nazoba bato oyo nga nazotangela yo yoki oyo okenda ba Jean-Pierre Bemba nga nazoba makambo bato nga nazotangela yo en tout cas vice ministre nazoya mabe ozosala intérim ya mutamba en tout cas nzamba okende te baokange te ye en tout cas totia baprière vraiment en tout cas nzamba asunga yakende tina suka bapapa baati mpe bacontinue te nzamba alobi eloko te alobi eloko te est ce que mpona kinshasa yo pofanda na kinshasa avant nazonga na bamessage po tokende mosusu omona te eloko bien te mpona mboka nabi na yo namoni eloko te vila kinshasa flou nalobi flou namona eloko te so eza na koloba ata ntongo émission mosusu na koya na koloba mais pour le moment namona eloko koloba te bakochange gouverneur te nalobi na yo namona eloko te so namona eloko te seke eloko mo ezosalama te parce que makambo esala nzambe akoloba kopesa badirective akoloba mais namona eloko moko te nzambe asunga de retour à Kinshasa après 2 mois l'homme des dossiers compliqués message nini parce que ça fait beaucoup de temps dans les cas sur la médiatique kola tindi nini pona bana ba dossier compliqué nini ba tu faut babika nango bana nzambe quand tu tikilo penata 10 minutes 5 minutes nazo bana bana nzambe nyonso bazolanda nga libanda mboka partout en Afrique na Océanie prophète ba dossier compliqué au bolukaki je fais 2 mois libanda mboka na kendaki kaka par rapport ya bandeko nde babengaka biso pona ko sala mosala ya nzambe naza déjà des retours en direct na zongi na Kinshasa naza na Congo précisément na Kinshasa en tout cas par rapport ya ba dossier na bino na lobi na bino na ebisaka bino ke ce qui faux dollar ezali c'est que vrai ezali quand on parle de faux c'est que vrai ezali maman papa yaya ndeko yo mutoza na dossier compliqué dossier na yo epoli munganga lobi en tout cas esimba lisusu te magistrat avocat lobi en tout cas dossier oyo elekeli avocat elekeli ba magistrat elekeli ba médecin elekeli ba juriste elekeli batu ba kokate hôpital lobi ki en tout cas likambo oyo en tout cas to lembi yaya ba dossier oyo eza compliqué ngai nzamba pesanga mission ya ko traiter ba dossier wana oza libanda mboka oza na Congo pardon oza libanda mboka na Afrique Asie Océanie oza na problème moko oyo batu ba lembi yango munganga lembi bavoka balembi bakoasi kokata yango te na memeli yo nzambe moko aza capable ya kokata likambo na yo problème no wana nzambe aza capable ya kopesa yango solution ya korésoudre yango nzambo na memeli yo maladi moko compliqué omela bakisi ndenge oza wana obenga baprophète basambela solution ezwama te yaya chacun sa grâce mwana mwasi perte de sang alembaka te la Bible dit atekaka nyonso azalaka nango mais lobiki ezalaka te mais mokolo moko peut-être yo mpo olanda nga obebisi ebele opesi ebele mais lobiki eza te kohésite te kobenga prophète oyo babengi l'homme des dossiers compliqués le prophète Abraham nakosambela mpo na yo soki na prie mpo na yo nzambe alola akopesa yo solution eyano na problème na yo et nabi ki oko témoigner ba ninga bazo témoigner parce que ba témoignage est belé makamso nzamba zo sela ngai en tout cas so na vai na atala na lelaka na ndimaka te ke ngai nde nzamba ko sela nga makambo boye na moni makambo elekaki na tango ba Paul na tango ba Pierre et lilingi ya bato ebikisa ba maladi yaya makambo na zomo na ngolelo et puis sans oublier toi na 120 jours ya prière na 120 jours de prière. Tu as prière à Tongo, il va de 5h30 à 7h. Deuxième module, il va de 12h à 14h. Troisième module, il va de 17h à 20h. Puis quatrième module, il va de 0h à 3h. Alors, tu as 120 jours de prière. Il va depuis le mois de juin, depuis le 9 juin,
et tokoba na yango. En tout cas, Nzambe azosala makambo ya minene. Très bien. Alors, ça fait un jour au total aussi ça. Il y a un ressource to bandon. C'est chaque année. Au 4e édition. Au 9e édition. Wow. Chaque année tu organises 120 jours. Pardon? Clôture les na terrain tu le place moi non parce que na plus ou moins église dans la Banounou, église dans la Tordère, église dans la Madimba, na église mère na Matete. Ça dit église dans nyonso to sanganaka. Après tu le place moi terrain monene place pour ça activité on a ça dit oui la 9e édition na bi qui édition passée au tchango pe na kati balanda ba mona boni neto sanganaka balanza makamo salamaki na édition on a passé ba miracle et ba témoignage papa c'était vraiment terrible. En tout cas na 120 jours à Touroyo moto za makasi Nzambe wana aza au rendez-vous. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors pour clôturer na vidéo il y a 120 jours à Souka et puis un témoignage sur Moko il y a place où je pense que vous êtes à Tanzanie. OK. Vous êtes à Tanzanie, né Dar es Salaam. Dar es Salaam. Voilà. Vous êtes à Tanzanie pour te clôturer. Mais numéro de téléphone, c'est vrai ça on affiché mais na pesi no numéro bande ko nyosho bo benga prophète Abraham. Ozala poste à prière, li sungi à prière. Yaya na lobi na yo moi sa perte de sang à l'embakate. Yo pe ko lembate. Quand on parle de faux, il y a aussi des vrais. Nzambe na biso azana bomoy. Bible lobi il n'a pas changé. Mon makambo asala na Bible azape capable asala ngona yo lelo. Alors numéro na ngezali 082 28 66 155. Benga prophète na 082 28 66 155. Benga na WhatsApp Zamba opambola yo. Voilà, merci beaucoup. On est avec le prophète Abraham. L'homme des dossiers compliqués a expliqué qu'il est banane à 3 pays Mobimba voisins à Bisso et il a fait 2 mois à l'extérieur. Alors à son retour, vous avez eu le message où l'homme de Dieu a péci et puis le programme de 120 jours. L'église, il y en a des Bandaki. Appelez l'homme de Dieu, vous qui vous avez des problèmes, des difficultés, des dossiers compliqués. Le prophète Abraham est là, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup l'homme de Dieu de répondre à notre invitation. Et je pense que enchaîner ma émission, oui. Oui. Je pense après moi, il y aura une émission avec Alain Délé. Déjà on annonce avec Alain Délé. Je pense que beaucoup ça on peut n'accouter il y a fleur. OK. Mais minimum il peut quoi. Merci beaucoup. Ça m'a le condé. Kola la question. Allo bien l'oroté. Portez-vous bien. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Délé yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena Alain Délé na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Délé, Mikolo, somme. N'habité, Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire, solo, Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, dans Moutouté, jalousie, car, donc, va produire en wana, il y a anti-poison, Oyope, anti-poison. Donc, Benga Alain Délé, à partir d'Aïe, Aïbndeni, ou aux Zouangou. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo que comme biété, batwa comme la jalousie, oyo toujours comprendre des soutés.
bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé bapoisson. Donc toujours zala na ntina yo ndenge na nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.